Un grand merci à Washington, le grand pays, na Munich. Merci na Alvaro Mwanza, le prince de la paix. Pourquoi ne pas na loba encore merci na Papi Leroy carte illimitée formule Souka. Na Lyon wana tokuta na mingi pa ya Sims biso na biso na route de Vienne. Boyebi kenga na salaka mwana ngaba, tona no bana za mwana ngaba na mona ka batu belé. Bosco Mbokoso, tata ya Mombele. Aux équipes te présentera nous laisser partir mon peuple parce que le peuple congolais a souffert trop na makambu oyo. Alors, tolobaki avant, tolingaki sikoyo, to banda kozwa, to laksabino que laisser partir mon peuple vraiment, on est en train de travailler, to travailler trop. Batu bayoka ki biso, alors batu comme temps ya batu ba réagir, biso to tchaka moi le point sur les i. Je crois le bon moment que absence à Moutou Moko, ils allaient absence il y a messager Galate 4-16 à za na moi occupation mouke to pesi mbote Galate vraiment aux angibiso lelo voilà nazana mettre toujours un moment l'imbattable toujours imbattable nazana Chatos Chatumba le charismatique le pasteur People le serpent de Moïse na bangonde lelo to présenter bino laisser partir mon peuple. Toujours un moment imbattable, Boni. Ouais, en tout cas, moi, madame Papigen, merci mingi vraiment de m'offrir cette opportunité. Toujours en forme. Mwana Kingasani. Toujours dans la mona Kingasani. Yo yebi mona Kingasani pena et puis mona nchango ya kokula ya kokuba et puis plus bas sportif nio surtout baza partout dans le monde. Ba yebi ke oya za ya bango. Voilà, Chatos. Batba c'est permis na romba Chatos. Chatos, neli Chatos ça va? Ya on est tous sambela. Tobana prière. Voilà. Nzambe na pesio merci tata. L'air ekoki mokili esakola kombo na yo. Bakose biso na banganga na bamando na bangunza. Batombola kombo a Satana koleka kombo na Yesu. Baya na mangomba bateya sorcellerie po bango moko baza ba sorcier. Mais biso toko tombola bobele kombo na Yesu yende mutu akufere biso ne kolusu asekwa amata na lola lobi na biso akeko luke ko bongisa biso esika alaka biso mukolo moko akoya kuzonga kozwa biso tata yo rebiete baoya yo oyebi bango baze na se amoyi tango yo koganga na lola bango bakondima pe bakolanda matambe na yo bazali éparpillé na Afrique du Sud bazali éparpillé na Australie bazana ba Londres bazana monde entier baye baoyo pona otie elembo dikolo na bango satana koyiba bango te ata mukolo moko te yango kombo no etatolama na laisser partir mon peuple na mukolo lelo to bukinyo ya satana kati na biso to tikite Yesu azo esika na kombo resto bondeli boye amen amen. Ça doit se passer programme déjà parce que to banda déjà programme lelo to seli koyamba mama wana ko ebiso biso de passer la ngunza passer la nganga asala na bomo inaye to ko benga mama wana pe ko pese témoignage. Voilà, donc je crois que Tozo Benga déjà, Ndekonabiso et moi si Oyo a souffert trop dans Makambu Oyo Tolobaki. Ce qu'on a un problème, comme on n'a pas cité, vraiment veuillez nous contacter, Ndeto Loba. Fais ça témoignage Oyo parce que tant que fait ce témoignage, bah tout le temps Bagoyo va comprendre que parce que là on n'est pas en train de blaguer. Tozo ça la réalité parce que peuple congolais, peuple Oyo Azali opprimé. Banda bambula na bambula batu ba souffrir trop na makambo yo bande kona biso ya basi ba souffrir trop na makambo yo. Alors tozana ndeko na biso moko ya mwasi déjà en ligne awa to mekana nu ko solo na ndeko na biso ya mwasi oyo boyoka ye boyoka témoignage na ye alandaki laisser partir mon peuple amoni et puis makambo on dirait tout en kaka donc to landa ye comme ça to yoka maman mbote bonyo za malamu batu bazo landa yo biso pe toza bien toza déjà oza na mboka nini maman oza na Paris awa oza na kota gare du Nord hein d'accord oza ligne 7 siko bato bazolanda yo maman betano mo lisolo yango pesana mo témoignage yango ilekaki ndenge nini Donc, quand tu n'as pas il faut faire un ami à Facebook,
comme ça à Bendimayo en tout cas dans ma carte la prière ndenge ya konelaki wana tuni kasi na ya solo amekaza solo kwa makamunyo kwa bio ditanga penga donc na zo mona ya na yote kusenda yo ami après mara moka yebi singa donc tango na tengi ya ni akisinga o na mois de mars 2017 alobi na ngai mama le kini moko azobala na juin akobala le 27 akota kati ezalaka ya solo nga ayebisina bamakambo mosusu nga nalobi eza ya solo alobi na nga bo ndenge eza wana tous les mois ifopesaka dini ifopesaka dini le ndenge eza boye ngana awa naza na afrique du sud naza na mokanda te me na kopesa yo kombo ya ndeko na nga moko nde obanda kotia mbongo kuna azwaki mpe kombo ya ndeko na ye wana apesaki nga siko ndeko na oyo apesaki nga kombo yenda aza na eglise aza mpe ndeko neti aza kaka motu ayambaki ye ntango akomaki na afrique du sud donc wana nga nayebi kaka ndeko na ye apesi mpe kombo na ye nakelaka ye mbongo nakelaka ye dini tous les mois ata sikoyo ye mpe ndeko na yango aye kosenga nga susu ani apunga na yebi songa ye kotasali komba profete na facebook nayebi te tala ndeko opesaka kombo na ye natiaka mbongo tous les mois asengi nga ye ami kondima ye te ye aza ndoki kutu ndenge aza wana alia mwasi na ye natuni tansi na nga nazi makambo nazomona ngo susu nayebi tansi na nga il faut que ça la moi attention po bapasteur bakomi lokuta nini ekomi lokola neti business na bango après omona opesi kaka mbongo ntango obanda kobenge bosambela azalaka kaka na telefone te libela akomaki telefone oyo ezodengaze malamu kolukolanga telefone adie naye kozwa iphone 7 ya sika naye kotindela ye ndako nayebitansi na bilokolo azo batelefone ezoderange ye totindele telefone natindele iphone 7 ya sika tozwaka ye kaka te kaka oyo naza na bato ele oyo bango naza na eglise soko za na eglise eyokaka bato bazokiaka kelele bato bazoyepa mokolo mosusu boye nga nalobi no iko nasenga moto oyo apesaki nga natiaka mbongo tudemo nasenga ye ami naye kosenga motu wana ani mutu wana nini kana bandi kotuna engabi ya solo wada oyo wana ikana chaka mbongo ya solo benga za prophète abuka nina ngakuteka ngabi na yebi kangali abadi ko kangalo bi aza prophète te aza pe pasteur te adobi ye ayeko kutangai awa ngalo ina yambaye na Afrique du Sud azali prophète wa mukoloni ye deja kadako tabiso apa prophète azali médecin na kuna na nini na Afrique du Sud sikoyo na kimeta na salaka basalaki concours moko boye il faut afuta $700 pour babatisa ye grade na tuni tanti na ngai ese yo mona makambo wana tabi yo sali oza médecin osali concours faut bafuta susu mbo makambo na zimo na clair te nde muto yo da selaki ya midi sala ndeko chambo ngadi ngana bandaki na tuna kiye ate ya zana mukanda te na tuna ke bazana nani ya yebisi mutu wana ke obiso to kama ndeko na ye alobi parce que ezaka ka bino te bato ya Belgique Allemagne donc mboka na mboka batindaka mbongo epai na compte ya mutu wana parce que bango na Afrique du Sud kuna bazalaka mpenza contrôler alobi mama aza ni pasteur aza ni prophète parce que nga nayebaki nde mwasi nayemuka bandeko koya na église na nga bazoya nde na ye azolia bino mbongo ya pamba après wana sikoyo aye komona mwana eleki nazotinda mbongo te aye kobenga nga opona ozotinda mbongo te nga nalobi en tout cas likolo nazosala te ote njamba lingaka ndenge wana te ndenge bandi kopesa dini ndenge wana soko kati okomona ndamba kosilika kaka ndenge wana ye mpona yaba ndenge komona kaka mbongo dasona komona ye komona papi badi banga afandi na Afrique du Sud nga nayebise nga nakodoni mbongo ya poto bato ya poto basufraka bino bokanisaka mutu soka deja na poto asongi mutu azila kaka diero apeki yo seka za mutu na yo ntango mutu akanisaka mosala na ye na mutaka batongotongo malili yeka bamalili nayebise bamalili na biso oyo eleki na congélateur mesinga kokomprelaka wana kutuke ntango mutu azika kosakrifie zwaka $10 oyo me yo ozozwa ngai badini nanga un dixième nanga te le mois na bandi koyebisa ye bavérité nga nayebisi mbongo na nga wana un jour ekolelela yo oyo nga nayebisi makambo wana nga nayebisi yo kaka bongo parce que ozala te oyebi prix ya iphone wana oyebisi nga nini koza na besoin ya telefone po tosambela soki osambeli ne kaka mokolo moko tozwa ye 3 jours ça fait combien de
Siko, ça fait combien de mois bande kotindele mbongo? Maman nanga ina timela mbongo panda mbula mubimba. Dimi nanga NDCM nanga. Donc il y a quand même pour 220 euros. À peu près combien de mois? Dans à peu près 12 mois. Hein? 12 mois. Siko, pendant ces 12 mois-là, témoignage d'un ça qui est même pas pasteur. Yo siko tant bande ko solana, lo ni bande ko convaincre yo tinda mbongo wana. On a dit ça va faire une prophétie. Après biso ba prophétie tant azo yebisa yo yango. Avec tant na komba bato bazana famille na bino. Pour ngai maman za na Belgique. Nga famille maman ngapika bazana Belgique. Azo tant na komba maman na biso. Ngato ko sanita azo tant na komba maman na biso pinza. Azo tant na komba maman na biso. Ngapo to yebisa pomote azo tant na komba maman na biso. Pour maman na biso ngai na simana ngai na bao balandanga baza 4 mama ya bisa botaka bamapasa 4 na mokolo moko bateri ya Rennes Fabiola na roi Baudouin donc mama tanga besi bamapasa wana tozala bango mama moko metata moko te papa na bango azalaki conseiller principal ya Miwa Mobutu donc eyakosenga ta mama bosi bamapasa wana 4 basi mitatu mobali moko nde la Rennes Fabiola bapesaka mama immeuble moko ya 3 étages comme pado mpona bamapasa nde nabotaki bana na 4 bana na biso wana babotami na 88 donc bana wana lelo baza na 30 ans ngana za na 45 ans donc tanga zeli to ba prophétie okoyi kutata ko inciter ko te na kombo ya zotanga mais to yaki ko yeba yango te aza prophète te aza pasteur te musala na yeka ka yango wana kutoka batu ba mbongo soki opesi mbongo te oyoka moko ngaba yebi singo a délivrer yo soki 2 jours 3 jours balingi ba ko madino tanga ko ba balingi ba ko madino il faut ti na mbongo po tanga ko yoka no ba banga oza délivrer après semaine na moni balingi baboma yo mpona ntango koyoka no oki mbongo tindi naye koyesi katati nanga adi termine ata kutu balobi bakoma balobi soki balobi ata alobi kata die ona kopesa lisusu te nde ntango naye tonton wana otomandea kotia mbongo aye koyebisa biso baverité alobi kutu ndenge eza boye bado akota aza na abala te abota te nzoka azala na mwasi na ye kuna na bana na ye tonton wana alobi ngampu na yambai na fusi disidi oyo aza peti moko ya moke bazoke nesimbaka bakisi na bango soki wati po amona makambo ya bato bino ntango ozoyoka ndenge wana bozotindaka bambongo aza na eloko moko te aza wana epuis aliki koyeba te ye akendaka mpa bamarabu po bayebisake bamakambo akozwaka pombo na bino ake kopesa koka marabu ali bayebisi zi na yo mobimba ye ayaye kozongisela yo na tonton wana baye kobebana ya kosakana te tonton wana kutomoninga na Facebook abi mama awa esa ya koginda apandi wasango partout na Afrique du Sud ngapu na kimsele bato na ye tonton na bima c'est normal parce que yo ozolia mbongo masumu ngai biso alebi nanga pasi biso na Afrique du Sud tozalaka contrôler tous les mois abanda okomaka na ba 3000 euros na tonton na banda ozoma 3000 euros oyo bawana batinda ngai nalobaki kaka ye moko nzambe moto ayebi parce que toliaka bambongo ya bato nde wana eza bien te après mokolo mosusu ngai naye kobloke na Facebook ntango naye kobloke ye lokola azali na nimero na ngai ya telefone aye kobenga ngai na ba 7 heures ana bloke na Facebook na bloke na WhatsApp aye kobenga ngai na tel normal mama en tout cas limbisa ngai nyonso na bandaki kosala na bandaki kokosa na ngai nazala na nga prophète te nazala na nga pasteur te eza kaka vie ezalaki apasi mite bandaki kosala wana ye moko ngai nabi tutu ngai yo ndenga dini 220 euros pendant 1 an ngamba kofuta yo adenga dini pendant 1 an obi komane kunani Papi Badibanga na Facebook eza Papi Badibanga atia prophète Papi Badibanga ok vraiment merci beaucoup maman merci tosepeli mingi parce que témoignage oyo opesi biso mbongo no ya pasi ola mokana na tongo na malili otindelaka Papi Badibanga 200 combien 220 euros wana zolo bana euros parce que 220 parce que na 220 euros na convertir ça comme na dollar. Ok, merci beaucoup. Donc biso to tiki yo biso to sa musana biso. Nzamba za na yo hein. Merci. Merci beaucoup. Ok, voilà. Donc je crois Boyoki makambu oyo ezoleka na mokili oyo Chombo Moyoki, Chato Soyoki. Lelo, je crois, Tozal Makambo Bele Fotoloba.
oh déjà ça est belé semaine au besoin 2 émissions. Il y a prophète Ouana Kuna comme vous avez dit prophète Ouana. Trésor. Voilà donc voilà tout ça dans le lobby. Bon mon on kana kata semaine oyo il y a trésor bon mon on a kata semaine oyo to sur non oyo to si ça oyo comme ça lobby to pesibino il y a trésor. Chouamboma na mo nazongisa micro hein nazongisa micro parce que comme ça to banda. Voilà. Ndenge oyoki makambo yo Chouamboma na ebité okoyebisa batu balanda biso nini. En tout cas, merci mingi on a pas sportif nous sommes en Afrique du Sud, Maître Mukishi, Réci Kolefuka, Alain Commanda Boy, Bonnet, Petit Dialex Kabango, Petit Nangai, bas sportif nous sommes en Afrique du Sud, na si beaucoup kolanda témoignage ya maman oyo azana bino kuna na mboka wana. Bino za wa masa nangai de longue date ba Petit Nanga ba élève nanga boza ebele na kata Afrique du Sud, champion bongo comme pasteur ozaki grand boxeur. Tala frère oyo. Comment on a ni na Papi Badibang frère ozomona otoyo sabino ke makambo o su bo comprendre na tongote bo fanda bolandela ngona après-midi na permis su bo comprendre te na pourquoi na pona butu lobi na tongo c'est bon na sibino na bandi bo bandi ko comprendre déjà toza na fimbuté toza na chikotité toza na marteauté mais toza ka na éveil et loko liboso o nzamba tchana bato eza connaissance mayele pour na muto afunga mon peuple périt par manque de connaissance. Ce qui muto na connaissance te, ce qui muto zo ma Bible te okozala manipuler ta la maman oyo. Potoza pas si malamusu et tu te lobi pas si muto na domaine ya koza na pasi na ye. Mais kolongola déjà 220 pendant toute une année ya kopesa mutu. Oya kenda ko consulter bango. Tant to sabino que ce sont pas des pasteurs. Ce sont pas des prophètes. Bazala bango na ba qualité oyo baza bato ba s'improviser bato so za ko mona na maponga ba za ko tala to maboko bato so za ko lo makamba dife bazali juste bango ba komi na église au mona pasteur na kan chef coutumier bozo ndima tala lelo maman na Sibir pasi moko na ebisio mamusu 250 na ko ko sa sa famille na suka filme yemo yo benga yo limbisanga yo so na ngo 250 papi gene akoko sa famille na ye mamusu na ndako ne pasaki na baka ebele wa ko sa aboyi ko sala a sacrifier ngo pona lisakola lokuta. Ba mama bo fungola misu ba ekaye ko ya bino bo fungola misu bo mona parce que toza devant biso on a toza na ba pasteur te toza na ba apôtre te mais toza na ba escroc ba massa ba na Afrique du Sud ba sportif toujours on nga adressa na bango bo fungola misu bo lukola biso muto yo bien bo mona ye bien bo sake musala na ye wasali to aider lisusu a continuer su ko sala batu boy mais ayeba ko sala batu za problème te batu bazana moto asala bango il y a un Dieu qui a dit je viendrai moi-même, je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Kanisaka mukolo nzamba kozala nzambe ya batuwana ako régler ba compte ndengeni à moi la vengeance, la rétribution yende. Ndeko nanga ilia mais là osali mbongo wana mo pas cité. Bishop, na été soki tokozwa verset moko awa tokende susu. Oui, dans Psaume 139, verset 20 lobby, il parle de toi d'une manière bizarre. Et ils prennent ton nom pour mentir. Et les prophètes, ils prennent le nom de Dieu pour faire quoi? Pour mentir. Alors, faux prophètes, faux pasteurs, les hommes du sang, Kombo Nzambe, et ça, on a laissé passer. L'unique nom qui ouvre toutes les portes nassées à Moï, et ça, Kombo Nzambe. Ba magicien ba mbinkundi bangunza ba faux prophète baza ko tambola lelo na mokili lokola ba faux prophète bazana église pendi soir ya pantin eza groupe wana moko abimisi $300 300 euros pasteur wana ya pantin. Ah bon? Apesi mundimi église apesa ka batu monte apesi mundimi église après 21 jours il y a prière. Passer au Yapantin, l'église peine du soir Yapantin, où il est dans le cimetière. Après, si mon dimi $300. Et 300 euros. Mon dimi a 300 euros. Mon dimi a accueilli 4 jours après. Mon dimi AVC candier. Ah bon? À quoi il AVC? Bah, même un hôpital. Bah, même un hôpital, il est passé à l'accueil à 100 000 pour naïe. Mon dimi a bimi, à 2 jours, nandako. À côté comment? Mon dimi a auto koko falopi. Oh, Bishop, le charisme. Kombo Nezanga Mobutu. Mutakufi?
akufi matanga za na Paris ya munene bana Paris. Laissez partir mon peuple, les autres lancer message. Mwana oya Mobutu oya akufi obati na internet nyoso botala mwana Mobutu akufi l'église ya peine du soir ya Pantin basomi moli monaye baleye l'église na ebisi binoke baza banganga Bible lobi ils prennent ton nom pour mentir baza côté le manakombo nzambe les lots garçons na kufi après 21 jours il y a jeûne et c'est une église à Pantin il y a peine du soir passer la Bible c'est que $300 €, a somi âme ya moto tala mobali munene garçon wana aza ko travailler na Kongolo Mobutu yango ne azo kombo Mobutu bato so pali bayibiye tata munene awo tozolo baza na mort babengi ngai na 5 information les vrai ils ont na Facebook ils na Paris les loza ya koyina babengi ngai bato a Paris ebele bato a Paris on so akala babengi ngai a confi l'église et puis famille na ye ils ont posa ezo $300 pour que ndiko zongisela pasteur oya kabela ki embo parce que pasteur akendeki kuna babengani ye akendeki kuna po asambela pasteur aleye et ça style na ya kolia bandimi tant l'église zone à baisse aza attaqué bato bakimi il faut ça de 21 jours la prière so que c'est 21 jours alia kamutu pasteur wana ale mutu mobimbo mwana Mobutu aho tozoro baza na morgue bisiko na bishop bato baye ko bondela nzambe bato baye ko lukelonga nzambe yo oza nzambe te okomulia su bato ndenge mais bato baye ko lukelonga nzambe te mutu yazo benda bango azui kombo nzambe pour mentir. C'est ce que Psaume 139 verset 20 dit. Ils prennent le nom de Dieu pour mentir aux gens. Puisque ba mudi ko côté kate soka ke yar bina batu ke na zalaka satana batu bako yamba yete soka ele bina batu ke ngai na zalaka mandona batu bako yamba yete mais soka yeke naza na kombo nzambe batu bako sa na confiance na kombo nzambe. Et pourtant que Psaume 139, mes frères, vous me suivez dans le monde entier. Psaume 139 verset 20. Botangango na bandako na bino. Ces gens-là, ils prennent le nom de Dieu pour mentir. Bazo so kombo nzambe. Babo kanango mama oyo ya pari 220 €. Tango mutazulu ngango na poto atindire mutrafu du sud. Et ça ko atindire mutu 1000 €. C'est le mutongo za na standing ya fi moko ya koneka. Mais Moutongo yebike nazo kosa. Alors ils prennent le nom de Dieu pour mentir. Batouana, le luna Paris tout ça na matanga munene. Tango mutoza na Afrique du Sud kuna, aza kozwa mbongo na mama moko azalia na Paris 220 €, na kombo nzambe. Mama wana a payé confiance puisque y na kombo nzambe. Maman nabi azana ta ya kobondela te azana prophète na ye prophète ango atindela ke ba message lokolo batonso bazo nga prophétie bino bato bozo nga prophétie bible yango yo tanga Psaume 139 verset 20 lukango tangango bible lobi il parle de Dieu d'une manière perverse d'une manière bizarre et ils prennent le nom de Dieu pour mentir. C'est-à-dire bazo zoka kombo nzambe akokota na ndako na yo na kombo nzambe akokota na dibala na yo na kombo nzambe akokota na musala na yo na kombo nzambe akokota na santé na yo na kombo nzambe bato bazo kota na kombo nzambe za ko détruire les ba musuba komi ko sala sacrifice ya sang ba momi batu ba sombi bandimi na bango ba une église si ma pesi mbongo asomi ame na ye pour ya fulama mais yo oloba ke loko monde église ebomaka yango na lobaka ngo na émission église bongo yango yo moto akufi na Pantin l'église à Pantin l'église à peine du soir à Pantin moto akufi ebembe ba utaki ko benga na pasteur yango na famille ya mobali mwasi na moto akufi bazongisa 300 € oyo pasteur akabakate apesi na frère asumi molimo na ye si mon frère akufi ba na Paris moto akufi na Paris baleye l'église et pas pasteur na bango azo continuer côté ya ils prennent le nom de Dieu pour faire des sacrifices. Ce sont des sacrifices humains makila batu ezali ko sopana
na kombo nzambe. Psaume 139 verset 20 eza na Bible. Bato baza kozwa kombo nzambe balati, bato baza kozwa kombo elongi nzambe balati, mais nzoka nde baza mandona, baza binkudi, baza bato mabe, bato molili pour détruire les enfants de Dieu. Pour ce soir bina motoke, naza satana, naza diable, naza na kabisalo boy motokolanda yete. Ils prennent le nom de Dieu pour mentir. Mais Bishop baza ba victime. Tozo kate mama na lobby neti lisakoli ba betiye. Eloko ba betiye wana aningani te. Batani koma mama na ye. Batani koma mama na ye. Ah mais soki mama wana saka moto atanga la Bible. Asa moto ayoko kaloko biso ba chatumba. Ko banga prophète te puisque atangi kombo atata na yo. Ko basata na basala kango. Basala kango ko sana ngo rien du tout. La bonne prophétie par l'excellence, la Bible dit dans l'air de détresse. N'a pas si na bango. Il est renvoyé sa parole, la parole, pour les guérir, pour les visiter, pour les consoler, pour les relever. Il n'a pas envoyé la prophétie. Il a envoyé la parole dans leur détresse. N'a pas si na bango. Et puis David est allé plus loin. Il dit, je reconnaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Soki munguna nanga ya longi ngai te tata. Akuzana nzambe nini? Soki banguna bakolonga yo tongo midi pourquoi? Non, David akolonga. Bolingo na yo nzambe na koyeba yango tango banguna oyo bandoki. Tango banguna oyo ba prophète ya lukuta bango ya ata tangi kombo kaleso olati. Ata tangi soutien olati couleur nango. Ko banga na yo yote bazali kozor le nom de Dieu pour mentir. Mais Bishop Bananza musuba zokoya ti obi tozolo bango eza sérieusement na minute oyo Afrique du Sud ye wana moni passe mais to bossa ba musuba bazokoya na Londres bo ba ko Allemagne basala sikoyo ni parce que bazo yoka te Bishop pour na biso zali bazo yoka te pour na biso zali peuple congolais alingi koyoka vérité te alingi ko comprendre que o ezata ya laisser partir mon peuple o ezata o faut bekaye kuya kolanda bato bazo benga bino na ba téléphone te Bishop balanda bato bazo benga ba radio te balanda oyo bibele biso basala nini papa bazaka ka victime mo mukolo boya za na bana na yobi yo sala nga passe parce que bande ko azolanda ngai bato landa biso muso yo kana tangi verset oyo Psaume 140 verset 9 elobi l'Éternel ne laisse pas s'accomplir les désirs du méchant. Ne laisse pas aboutir ses projets de peur qu'il s'élève. Ça, c'est David qui dit. Tous les hommes méchants, David dit, ne laisse pas s'accomplir. C'est-à-dire, moi, na Nzambe, ça la prière. Nzambe, na bomo inayo, akokisa, ba pose ya moyinité likolo na yo. Ce qui l'oublie. Okoyaki na mitambo ya ba prophète à gauche, ba prophète à droite. Lelo, Psaume 140, verset 9 comme prière na yo. Ne laisse pas s'accomplir les désirs du méchant. Désirs du méchant ezali abi bisombongo. Les désirs des méchants ezali abo mobali na yo. Les désirs des méchants abo mwasi na yo. Les désirs des méchants abo musala na yo. Les désirs des méchants a dominé ndako na yo. Ce sont les désirs des méchants. Non, non, de Dieu qu'il fait ça. Ah, mais si quand il y a au moins Nzambe, banda ko sala prière David a sala. Nzambe kotika te, pour ça na bango ya kindoki. Et ko kusama dikolo nanga. Et puis akei musika bi, ne laisse pas aboutir. C'est leur projet de père qui s'élève. Projet ya ba homme méchant nyonso. Place bango nyonso bazali. Yo mwana Nzambe, loba na Nzambe, kotika te. Projet bango qui sont baninga na pasteur oyo bazo continuer ti lelo le même travail parce que yo outi na makambona ça fait 30 ans bazo yo kate o bazo continuer pour bana nzai bazo subir vraiment yo za encouragement pour na bango oza un brin pour na bango mais le quoi un atout le quoi bazo mona ngo lokola ozo dénoncer bango non pas parce que ça lokola oza na bali basala opération za pota mo bipote la te et ça pote zo ko biki sabato mais bato bali ko bikate bande ko nanga bolela te bande konanga lelo bazu 220 mais le bakozo 5000 le bakozo chef d'entreprise okoi le bakozo kuta likambebele c'est le moment talana na zobenga ozo solana ye nini bishop ko lobani bazo yoka te baninga na batike na monde wana bazo yoka te nazo bisaba na Nzambe boy soko moni mutu nyonso azo ya na kombo Nzambe mais akomi ko yibiso makambo oyo ezotala secret de ta vie. C'est-à-dire que tu as un secret à vie. Yebake, asa ya Nzambe te.
de famille. Et ça va signer, ce que vous bovandi na mutu. Aye na kombo nzambe. Akomi kolinga kota na intimité na yo, na secret bomo na yo, na secret ya famille na yo, pour te faire peur. Yeba kaza ya nzambe te. Puisque la parole de Dieu, depuis son existence, et il y a que pour encourager, pour fortifier. Oui. Vous comprenez? Mais ce qu'on m'a dit, tout évangile d'intimidation, tout évangile, il y a qu'on souhaitait la mort. Puisque tout le monde se passe au Bangadiwa. Ce qui m'a dit que tout le monde dit non koufa. À Bangi. Il n'y a pas que tout cet évangile-là, et cet évangile, il y a diable. Il y a un évangile où on a tout ça là, tout le monde s'est battu, tout le monde battu, on continue à ça côté, botika, bobi mena babandona, bobi mena batuana, bobi mena bango musika na bomo inabino. Tchatos, regarde une question très importante. Pendant un an, maman Oyo a croire dans Nzambe. Par contre, Moutou Oyo a kende kozwa ba plan pour abebisa vie ya, c'est-à-dire Moutou Oyo a kezwa ba gwa azo ya nango et pas ya maman Oyo comme prophétie ya solo. Pendant tout ce temps-là, pendant un an, maman Oyo a passé, Nzambe a passé, maman Oyo a la mukana tongo. Si ko Nzambe na makambo nyoso Nzambe, est-ce que Nzambe est esprit de Dieu ya vrai, le vrai. Et qu'on a sa maman oyote, et si que maman a passé pendant un an oyo. Que l'esprit de Nzambe est la bouche. Au moins maman a dit moi comme il a doute. Puisque quand Dieu dit qu'il serait mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Si ma ya passé l'union sur mon kidé, ça a passé la malam, et ça a passé la mabe côté ya montu. Moudi mouya Nzambe, et ça peut n'attendre. Il y a qu'à côté à montu. Il ne peut venir à moi si mon père n'est là. Voilà. C'est-à-dire qu'au côté à montu, au côté ça y est, il y a pas passé là-bas le couteau, parce qu'on s'en sabato. Comme ça, il y a un bon bateau. Un jour, au commande à maman, au monnaie qui 12 mois, il y a mon gars là, mon qui l'a pongi. Mais comment ça va être comme méchant ou mais là pendant un an, le problème de la Zali, ba maman va croire na prophétie trop. Na dernière minute, on a dernier temps qu'on Bible le baki, batozo croire mingi na prophétie, donc miracle. Ni ba bakanga minango. Ok, miracle les en langage en Nzambe, peu importe quoi salama. Si ko mutu prophétie tellement élevé le ko bangi saka mutu. Ko batwa kena ko zelango kisi même série ya temps ancien zalaki na tango kale zalaki. Ba yebiso benama et c'est prophétie tellement makamba famille na yo. Et c'est tellement makambo famille wa kolia yo, maman na kolia mais na lobby c'est lui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne crains pas, ne promène pas de regards d'inquiet. Je suis ton Dieu, je viendrai à ton secours. Je te soutiendrai par ma droite triomphante. Qui dit la Bible? Kobangate, kolelaelate, nganzambe na kozana na kosenir yo na droite, na bien, droite pena triomphante, oya nzambe, oya sala mokil, oya sala lola na otozo lo bol. Ce que soutenir yo, a combien plus fort un prophétie à l'okuta ningona. Bazo croire nango to, baza ko croire nango ba ko croire nango pe amisu bazana na mutambo wana. Parce que so mutasa émission ningona, okumi une impression dire, tala je sabi que non. Naloti mabe pona yo, nzamba linga frappé, aux yeux descend, aux yeux notindi. Est-ce que nzambe soka linga a Bible loba et loko moko te ko sala manase ya moi awa sans nzamba za l'auteur. Si Dieu ne garde pas la ville, c'est lui qui garde en vain. Ce qui nzamba batelite mutabatela musala punda. Yesu ko ça yo ke o nzamba linga alinga fapelo na ndengeni. Yango suzangeza nalingi tsatumba répondre episode d'abord. Chatos. Répondre episode d'abord une expérience nous à 30 ans wana na nzambe pembe na nzambe ndingo zalaki. Pendant 30 ans, sikoyo comment nzambe atika ba méchant ba oumela, c'est-à-dire muto a osala mégato, mais nzambe atiki na yé, pour nzambe ko frapper été. Ah non, Dieu n'agit pas comme ça. Oui, oui. Bible dit même Jésus-Christ lorsque bateau ba se meurt. Bible basa kolona bilanga. Basa komona ke bilanga zeli kokola na matiti ya mabe. Mais mutoloni azana tendance à kende pour longola matiti ya mabe. Tango bilanga kolina luté ndamba bitika tika na bilanga na matiti ya mabe ekola nyonso esika moko yu mama wa document azo kende ti abombe mundu pa kufi kama omona ye mais Nzambe il dit même la mort des méchants il ne veut pas qu'il y ait la mort des méchants à côté la Bible dit même celui qui pêche qu'il continue à pécher et qu'il pêche encore puisque le temps il y a Nzambe il dit kokoma. Ils répondront de leurs actes de méchanceté. Oui. C'est biblique. Ndambati quand le temps à son temps. Mais Kaya Bomagi Abel, et te soukawa.
même pasteur bazolo babomi mutu lelo atela sora kaye abomi mutu aza na morgue abomi mutu kaye abomaki abel yakasi onda kotika na seko nzamba za nzamba. Voilà, tokomi na suka pour na laisser partir mon peuple il y a lelo je crois bozomona makambo ça fait très mal tozomona pasi makambo tout monde a pasi biso le bana rochu en bon malobaki 200 sujets bon matin bon kita qu'il pleuve qu'il neige 200 sujets tozali tokojala parce que c'est pas normal c'est pas normal la mouka na tongo ki luka mbo ke mona pasi yo ba mona na hiver volant ya voiture comme c'est-à-dire comme malili moi aussi ma volant zati au démarrer voiture au côté na 4 mois c'est là voiture exactement 5 minutes pour OK allez mutande ngwana tinde la kumbongo yo momo pa mo vandi. Écoute verset beaucoup j'ai lu pour clôturer na psaume 110 psaume 10 verset écoute les versets ce que tu viens de dire. J'ai lu le verset 3 et le verset 4 du psaume 10. Il dit car le méchant se loue de sa convoitise. Tango akosi batindi mbongo akikulia na ngana azali konsidé kobeta tolo na moyibi na ye il se loue. Le méchant dit avec arrogance Dieu ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ces réflexions. Les méchants disent ça. C'est ce que tu dis là. Abomi mutu. Il y a beaucoup de gens qui ont il sait Dieu quoi. Ah voilà, il dit que Dieu ne punit pas Ndamba. Puisque abomi pi mutu bakeba kuni mutu wana lobi église na etondi. Amoni no côté na minute wana. Satana oya yaze ko sa Ndamba za nakate. Yonde Ndamba omoni obomi, omoni batu batondi. Omoni okosi ozimbongo. C'est biblique. C'est ce que tu dis. Les méchants disent aussi ça. Voilà, tu as un bon avant ça moi ba staff na yo pour tout ça parce que makambo yo makambo zo mona que Nathan na biso toza vraiment na moi limitation vraiment ya temps toko parce que toko ke na ngoti lobby vraiment donc pas si mingi na bande ko so balandi biso surtout ba sportif en Afrique du Sud ba collègue nyonso Afrique du Sud ba champion ba maître bota elanga likambu ya pasteur oyo Papi Badi Banga donc aller mbongo na France, aller mbongo na Allemagne, aller mbongo na Londres. Bongo yo komi pasteur Mikolo mon frère, ozaki boxeur, bota no makambo. Est-ce que zanzela ko kende? Bande ko langa ba sportif Afrique du Sud, faut la muka parce que boko la ka boyete, ba maman baza pe na poto bino pe. Vraiment oyebi mututé. Vraiment o kaka na téléphone, kaka na Facebook, mais boko suka wapi. Merci mingi na la mois de 5. Carmele Christivimo Melvimo Malalwanda. Inyonga Mayama eza page ya monene ezaka na Londres. Donc mon frère Inyonga Mayama a diffusé rapidement quand nous a laissé partir mon peuple na Londres. Inyonga Mayama en tout cas mon frère Tozana yo de Caire diffusé toujours benga bato na Londres nongo benga kasoki laisser partir mon peuple ban ebimi Inyonga Mayama zala na bango panza yango tozo continuer musala tozana 200 sujets bande ko nanga ba mama ba papa bande ko nyo so zolanda biso surtout mingi ba sportif nazolo balika mo me faso ko comprendre ngo na tongo te kozala presete talango na après-midi, talango na poko na butulo bina tongo on comprend de philosophie à laisser partir mon peuple. Tozana fimbuté, tozana chikoté, mais loko liboso même mundele acha liboso eza mayele. Richesse à liboso ndebiso congolais na moté ya mabe makambebele escroquerie bani mundela cha mayele, yango faire avancer. Alors dans la parole de Dieu, il faut avoir la sagesse. Il faut avoir l'intelligence aussi. Ce que tchango na place, au kozala so marketé. Na vie na yo bakotika la kokosa yo lisusu te okufa ba douleur ya makasi te ezala makamso ke déranger no bato na ezala ngopamba yo moso bondele eza ku banga moko bondela te kanisa kaka mingi na bunzambe tanga bile makasi kanisa mingi ba penser muso kanisi nzamba me mingambo obi ngana fanda mo so binzambe na ko sa na gratte-ciel te na mutu na ngobi ke tangu na lala ka benanga mo mutu na nzambe ta ko visa me tipo zo ke na ba premier pour ngana imaginer kama kama même nzamba ko memangamo nanu bato ba imaginer ngana zo ke nango na nzambe c'est ça nzamba nga botungisa bango ndengona makamiki miko nazaki na problème na ndako moi si rubali na ngai yango na ke pasteur alenga wona za makambo ko luko ba pasteur ba badiaka lokuta te vanda bondela nzambe zobi le tchane preuve Dieu va faire merci ming l'imbattable Churambo chatos 25 mois de personnes dans na monsieur Isaac na kata Londres avec Peace of Congo toujours c'est bien utile na ba mon krekese pour tout ba na masolo et puis na pesi mama Kachimbote na ba petit on parler ndamba za nabi voilà tokomi na suka pona lelo nde nazoloba nazoya lisusu na Francfort wana nazo kokutana na Bruno
ndongala oyo ya Arlette Menga toza koya bo hésiter te bandeko basi surtout bo hésiter te benga biso boy bimisa mongongo na yo atako to bombi no kombo na bimisa mongongo na batu ba yoka quand même niveau oyo congolais azo mema congolais tala papi badi banga makambo sali ndeko na biso ya mwasi mawaku tezate habite ndeko na pa zana bandeko ya ye azana bana oya ye faut à s'en occuper na bango mais alia ka 220 € chaque mois tala niveau esprit mabe tala niveau escroquerie. Au nom du Seigneur, au nom de Dieu. Au nom de Dieu, il prend les noms de Dieu pour mentir. Laissez partir mon peuple. Laissez partir mon peuple. Si ton y'a pas piqué. Voilà, là on est ensemble quoi. On est vraiment beaucoup, on est mal nombreux quoi. Ici chez Bisso na Bisso. Ah ouais, mais il n'y a pas Bisso na Bisso. Si on veut Lyon, on est mal Lyon. On ne peut pas Bisso na Bisso, c'est quoi Lyon? T'as un bateau de ça. T'as un bela bateau. T'as un bateau de Benji. T'as un mère Aleki. T'as un bateau de Diallo. T'as un bateau de Belé. Bah ouais, on a un phénomène. Bah qui m'a couru. Bah t'es où tu m'as dit. T'as un bateau de Belé. Bah d'Achelo. On est ensemble ici chez Bisso na Bisso. Donc on met là bien. Collé à bien, batté comme un billet africain. Dans ce mot, il y a un billet africain, il y a pépélé. La pripé, il y a rien qui est. Ici, c'est Sims Bisso na Bisso, donc tout ça passe bien. Salut, bon, tout ça n'est pas la Bisso na Bisso. La Bisso na Bisso, chaque jour, il y aura un bakoulou na Bisso. Si vous avez un awaté, c'est pour la Tarabisca, voilà mon papa. Malobara, mais la kaka, Valéa kaka, donc tout ça la kaka. Ah, Rolia bio, nyonso ezali, nzombo, pondu, ngai ngai, mungusu, likapu, ndakala, soko lungo zongo na biso na biso. Nantsafu vraiment. Lokolope ya sombo ezalaka awa. Donc nyonso oyo ya biso okokutango awa na biso bilengi to chez Sims biso na biso yoka bilengi. Ah, nous sommes Mole ya kitoko, ngome na kitoko toujours sur la biso. Bisika biso, love bino tout. Ngai mokonde ko na bino. Sims Francis Diamana biso na biso nga moko ye. Toye lisusu. Nde kaka bandeko balobi soko ye na Lyon komi na biso te. En tout cas faut ça l'effort. Prochainement soko komi faut koma awa. Po awa biloka mboka ezangaka te. Donc chaque semaine, tu dois vraiment un rivage. Mambisi, un produit, biloko vraiment ya mboka awa ezangaka te. Tu sais que bino nzambaza malamu 10 ans et koki. Moi na koli talaka 10 ans. Donc voilà. Donc awa, tu sais que bino koyeba kosola, kosala bien na batu. Biso na biso marketing. Oyebi kaka banda to banda ti lelo marketing. makambo wana nyonso esalaka biso tozala costaud. Donc boya ebele tomema mosala oyo ekende liboso ndenge nalobaka toujours biso na biso forever.